la soya yemorote puis bozo la na fabrigas kalaming te do bozala ba mbena ngola bon nini bozo bongisa yo makambo zutu nangako la question fabrigas artiste et pas artiste aza yemote la terre zutu nanga makambo faire zutu nanga makambo tuni bobonga minenge nini ya yemorote ya na fabrigas pas ozana ngola yo tu nanga makambo faire zutu nanga makambo bana na ko faire sa baby sa simba ngai na lipekate je ko faire sa baby sa ba vida bango na ebisa que bien boye bise avant da boye na kiti normal bon avant da ramu banzi esa bimo mubeba o soma ma musique isobozi on sola ma musique yo to tuna question tunio leader na bino aso ya yemokote moi oyo ozana ngola to zapela fabrikas muona pona nini tuni bozo bonga manenge nini mais ça musique déjà ba programme na biso de zo bonga makamba bana wana te oso ko boyo nga leader aza mwana te aza responsable ko benga leader te yo ko benga comme monete leader na bango ya biso te donc biso to sala ma musique biso de bana wana te musique leader a Congo za la ramoko tellement beto débit ya nga kota ki pa mer donc oui direct pas ya vie on a pas problème parce qu'il y a pas vérité dans zo bimisa pona e donc à ce ben on a préféré ka bomanga oso comprendre ya ngo awa beto tellement excès de makamanza bezawa et dernier koti pa mer ya ngo ne comme si mer na ba niveau na mais soto ke na monde spirituel ba benga maître moi sa mère est maîtresse moi sa pasteur est ma pasteur ce que raté pasteur régime ma pasteur ma pasteur qui bon zambe OK mais oui raza monsieur moi c'est la pasteur tu vas oui raté papa to so makama yo question de répondre à question typique en bref bon faire école à Angola préparation de mes andeni boso bongsani pour na faire école ouais en tout cas on se comprend on moni ba monsieur tout le monde avant de lo basala ba okese ba fanatique après ni ma oui raté en tout cas ma mose sangana ngana non faire ayima la fois comme la to boité mais bon, Nimarawe raté, c'est grâce à faire école, c'est grâce à Ranson qui fait la fin congolais. La fin congolais, bah non, ben Simba a boité, donc qui s'en explique. Yo kana nenga ma Simba te. C'est là quand je suis mon amuki. Nazaka onaza. De moza moi dimi, ozaki moi dimi. Parce que yé mo leader à mon égard, oé ma mabanga moi. Et c'est un faut soda na mo ma kasa ya sala makamba. Yo kana yema banse makongote. Makamana ko kotsa ngati nga na polémique na makamba vi wana di. Donc ba konta zoya na jargon na lobela zo beta ne ba briquer be beta. Ah beta ne senonga na ebi de ba nengo na di. Ko tsa faire na ba niveau na di. Parce que au moni ba na toujours mon ala baba bisa faire. Au moni ka bosser pour mon ego ma misa mais bosser ko simanga na lipekate s'il vous plaît. C'est faire comme ça. Pourquoi Zoboya Zobozia simbe na lipeka au troisième fois. Baba misa faire. Baba misa werati. Faire attitude ya journaliste oyo Zobozi azane sengo osala émission ye azali na kanda est-ce que Zobozi alobi Wankovia yebi liwa ya papa oyo manela kufa na micro toyoki bachai poison est-ce que Wankovia apesi garçon oyo Miguel Niema poison oyo bobi Zobozi ezali ka mituna sali trop pour la vie wera comprendre la question na ngati question on comprendre ngo ce que donc bango si bazala déjà prêt libéla vous comprenez bazala déjà prêt à libéla donc bango bazela raté misaye bango miko luka ba defa bon nini bozo bongisa yo maka muzutu na ngako la question fabrique za artiste et pas artiste alors ça yemote la terre zo tu nanga makamba faire tu nanga makamba tuni bobonga minenge nini alors ya yemote ya na fabrique c'est pas ça na ngola yo tu nanga makamba faire tu nanga makamba bana na ko faire sa baby sa simba ngai na lipekate je ko faire sa baby sa ba vina bango na ebisa que bien boye bise avant da boye na kiti normal pour avant da ramu banzi esa bimo mubeba o soma ma musique isobozi on sola ma musique yo to tuna question tunio leader na bino aso ya yemokote franchement les années ya pas faire rigola ya artiste auto ya mbagia artiste mo ya kina malonga te artiste malonga yote ya pas faire quand même dazu ya bazu se déclarer donc artiste mo malonga zate ya ki pété et puis nana yote ya pas faire quand bazu c'est là donc voilà moi natanga moi matanga bakumba bartiste mosuwa eza tipo isala bien tipo bato bato la biso baza mo trop Fabrice Mola linga polémique il est trop d'écart so boye retourna na question ndenge BBC aboa azowanga na mwana na oyo sinon personne ko simba nga boye to dominer ngai nazo dominer te na mta mkwate nga simba nga na nzoto te so émission ça va mais pourquoi Zoboya Zobozia simba ke na nzoto pourquoi yo fala retourna nga ba question oyo solo bama ayebaki secret nini bato basolo bani oui parce que yo peut informer nga o banga makambo non nga na banga mutu te to sala émission nga na otuna yo ona moni bien na yo bato baolo bani mwana liboso ya vie oyo ya BBC aza mwana o nga mna bota na ye oyo
BBC na yebi ke obenga pour intervenir na tonton Kofi Olomide na ndenge na landi interview moko azoboya bato poto omoni ke na yo comprendre que Kofi a commis liboma mondial et puis aza zobaki pona nini poto kobenga Kofi président abenga nani président yo mto kobenga président miki ngam na komisa nengwana yo na sacrifice ngana sala pour confesse na nengwana ozo comprendre miki esa la plaisir to mo lelo biso bazobosi na ngola eza la kati ya bafilmu ya bavie bakofi bafampa biso bazobosi donc tona bimisaka bavérité mosusu moto azokotela kofi directement par na nga na zosepela na ye te po yo siko nini bapeso par na yo par na nga neti nini ya kopesa nga ya bulu ya malamu combien de bateau à corrompre bango bayeti même pas dembo awa non en bref message eza nini en bref message nango opesa Kofi Olomide akoboya bata poto te parce que bata poto nde basalaka bato okomprendre poto nde moto epesaka bato baartiste fox ye soki aza bapomie na poto ndenge akendaka poto te ndenge atonga ndako na mofleri wana asela ndenge akoda ekala te bakotele sobozi tika oswetele moto liwa na suetele te bon oyebi te kefi azokende kala te parce que bayebeki liwa papa emba oza na tv oza na internet vérité bayebeki liwa papa emba bango na bagrand maître so natengeli okomba grand maître ekobimisa makambo ebele merci to ndeko na Zobozi alobi Kofi Olomide ayebaki liwa papa Wemba et Kofi Olomide kalamita okufa. Qui était ce Zobozi qui a fait trembler tout le monde et que Kofi Alali Pongiteti a utilisé bas journaliste, a utilisé Batwandenge Nandenge pour baboma jeune homme Oyo. Qui était Zobozi? Qu'est-ce que Zobozi connaissait de Kofi Olomide? Je n'ai accueilli, mais makambo lobby etikali lokola livre. Ba oyo nyonso bazo travailler lelo na musique congolaise. Pe o ba na quartier latin, ba o ba leka, ba o ba bina ba yemba, ba bimana Kofi, ba liana ye ba melana ye sika moko, ngonga ngoyo boluka. Ba pasteur a solo pour la délivrance parce que makambo garçon oyo Zobozi alobi avant kufa natiko mona tesika moko azokosa natiko mona tesika moko azali koluka ayebana mais azali koluka apesa message po ya azaki victime alobi ba beta ba fimbu ba yebite eloko nini Kofi asala na nzoto na bango pe journaliste aza complice po azotuna ye. Est-ce que bolingi ba peso par na yo pe na interview bazo sala azolinga te Zobozi asimba ye alobi Zobozi a redominer. Qu'est-ce que ce monsieur connaît? Qu'est-ce qu'il connaissait de Zobozi? Est-ce qu'il a été acheté par Wankovia? Est-ce que la mort de Zobozi est passée par le canal de ce monsieur? En tout cas, Bandeko Batali mutu na mutu azoyano na ndenge na ye kemoni nani suma poto so bandisu mais Kofi Olomide ndenge aboyaki bata poto na bino bata poto bino bata pasi bolaka bandaka ba pigeon do ye ndenge tonga mon fleri na ye donc eza paradis ça va akena ngona Sergei Mukula rodie parce que tout est vanité de vanité papa ye ona le lazala ngoni sur le panga fandi kasi azala ngoti akena ngona Sergei ozo comprendre donc nga azaka na bakanda makambo ebele mike chaque émission na nomisa 2 biloko la Londres pe sunde to okina yo na omisa su 4 biloko oya makasi oyo bato bakokamwa bakocomprendre ke to ade na Satan jamais tozasu na Kofi yo siko nini bapeso par na yo par na nga neti nini ya kopesa nga ya bulu ya malamu combien de bateau à corrompre bango bayeti même pas dembo awa non en bref message eza nini en bref message nango opesa Kofi Olomide akoboya bata poto te parce que bata poto nde basalaka bato okomprendre poto nde moto epesaka bato baartiste fox ye soki aza bapomie na poto ndenge akendaka poto te ndenge atonga ndako na mofleri wana asela ndenge akoda ekala te bakotele sobozi tika oswetele moto liwa na suetele te bon oyebi te kefi azokende kala te parce que bayebeki liwa papa emba oza na tv oza na internet vérité bayebeki liwa papa emba bango na bagrand maître so natengeli okomba grand maître ekobimisa makambo ebele merci to bon nga azala toujours au milieu du village nayebi vie ya BBC te nayebi vie ya Zobozi te baviva na kidon toujours au milieu du village alors boyo bapropos na banyama soki ya kolinga mpo yalingaka na tv te soki ya kolinga epuis toyamba ye epuis toyami meme na telefone mpo acontredit to aconfirme biso donc merci Zobozi mais ezosalaka pasi
Oui, parce que makasi parce que ngai na regretta ki na artuana ye vie akoro jamais ko boya batapoto parce que moni na les suma poto so bandisu mais ko fe lo mide nga boya ki batapoto nga bino batapoto bino batapasi bolaka bandaka ba pigeon donc ye nga tonga mon fleri na e donc eza paradis ça va ake na ngona serge mukula ko die parce que tout est vanité vanité de vanité papa ye ona le lazala ngoni sur le panga fandi kasi asa na ngoti ake na ngona serge. Vous comprenez? Donc, on a bakana mabele mi que chaque émission on a mis à 2 biloko. La Londres peut une de toki na yo, na mis à sous 4 biloko. Oh ya makasi yo ba tumoka moi, ba comprendre que toi de na Satan, jamais to zasu na kofi. Pour toi de na Satan. Donc nous sommes là golo baboy. Zo bozi moni vida muneni. Vi pesa mulai nzeleza mulai. To so malembe. To so malembe, to so malembe. Ba ba so ba responsable. Mais le lo zo bozi zo dévoiler makambo ya kofi lo mino bozaka ne. Et bon jour muso ezato yamba o dévoiler makambo faire rigolo aza masana. Faire. O bi combien de ba pombe ngana zona faire na vie. O bi ngana faire to uta. Zo bozi asukisi alobi toza déjà na Satan tokoza suna kofite. Pe a insister kofi lo media ebiliwa papa Wemba. Alobi soka komaki Londres akobimisa 4 biloko. Akoloba pe pona nini mwasi ya Kofi alia azongi Kinshasa. Est-ce que baboyi témoignage wana ebimango akufi? Miguel Niema, il faut ça la émission éclaircir ba internaute pourquoi azalaki trop agressive envers Zobozi. Pourquoi plus de 10 fois dans l'émission Oyo Azo Boya Zobozi Simba Alobi qui a redominé et pourquoi na ba émission Oyo Zobozi muta foulier, Zobozi muta salier, Zobozi muta bimise na miso bateau alaki na kanda envers Zobozi. Ndenga moneli ezaka masolo à micro. Encore que basalaki dernière émission na Zobozi samedi et Zobozi a koufi dimanche. Est-ce que Wankovia a pesaki Miguel plan a tchelaki Zobozi na micro yango émission ya samedi plan na ememie a oki moto a kemba en église ya Maikari place a kokufela. En tout cas Zobozi a tiki équation oyo congolais nyonso tout a sepelaki na ba vérité na ye alandaka musique ya Congo aluka ko résoudre exactement équation à des inconnus mutuna mutwa meka ko benda bilili na ndenge na ye eloko tokoloba bravo l'artiste Zobozi so ayebaki nzambe ake kopema personnam so ayebaki nzambe te azaki sataniste ake vraiment na ndenge balobaka na Kikongo na bilungi ake na tourment ake na lifelo ake kozika na moto ya libela. Alors bozé belé na musique congolaise batalaku ba porte-parole ba danseuse ba yembi oyo peut-être boleka na vie oyo été ya bino. Proverbe 30:30 afongoli bino kaka miso. Yesu azankolo Yesu alobi boya epana yebino sobozana mikumba akopesa bino repos. Merci. Ouazana mato akoyoka ayoka. Bravo l'artiste. Bye bye Zobozi.